Nazine sengo ya koyeba ete bozali ebele liboso ya baposte téléviseur na bino mpona kolanda émission ezwi na yango bandeko balandi ya émission ezwi napesi bino mbote bisika nyonso ezwami bino mpe etika ete kimia ya nzambe tata eyingela omabota mabino tokofungola basango ya mokolo mwa lelo na manso mazali koleka bongo na république démocratique du Congo tokosimba ndambo na baye événement oyo ezali bongo koleka na république démocratique du Congo pe na yango tokotia lisusu ba soldat oyo lokola bakofuta mate bango pe bakomi tracasserie bakomi pe bakuluna kosimba pe machete pour ko déranger population kasi manso oyo matikali bokolanda yango penza na bolai wa basango yango pe tokotela mama elikambola biso ezali bongo komolobela république démocratique du Congo na maimanso makoleka na kati ya ekolo wa biso esengeli pe topesa balandi minene ya océan du Congo mbote komela o équipe pour la tena États-Unis d'Amérique pour na nimtemana nanga na konia de ngai merci encore une fois na ba programme tangola no bondi ya botard de bono et émission komela bino mamour d'Angola na mokite no Florence ya Matondomi pour la nilité qui l'a médié de talo take tumbaka le konto bokila le kondo et fampe katona akenepe la chabienne mama sociale ba mama missionnaire na plus fondé na mboka nita babe il faut que yo motope bakoko lumumba mama Odette Waku merci na la diaconesse Henri Kamontana na plus fondé kaka pe Guillaume Ngangulao bobe na plus fondé pour la nite Juji Odimba kaka la plus fondé pe Mungu Baba na Luanda pe bilo boli bongo na Portugal na Brésil pe bandeko ba bengi penza balobi mama se yambiso pe to kolanda o penza mokolo na koyoka o pe ko sala biso esengo merci na bilo pe boli bongo na Brésil bandeko bozali pe abayike yango tolobi to simba na loboko pona ko libérer République démocratique du Congo. Tozali bongo penza la posa la bino la tina ete etumba oyo pe makambo bile bozali komona bo s'abonner massivement na chaîne de Libération bo partager mes émissions bo tchaba suggestion bo commenter ba live relenge mona mère de Bruno na Autriche à Salaka vraiment tolobi kaka prompt rétablissement na maman Célestine na France nzambe vraiment Psalala yo abatela yo papa Michael tobengana vraiment yanga mokonzi na Angleterre na mboka ya Clovis Tamutunga nzambe pe azana bino yani kota mutunga gita mutunga nzambe pe aleka bongo na kobatela bilo vraiment bozali tellement ebele bandeko la ngai tokolembaka te ko saliwe bino pona nini bozali bongo ko partager be messieurs lokola Valérie Pété le boali ko partager be mission bozali ko like boali ko tia ba commentaire to bunde tumba ya ba vie pe ba abonné et ko zala bon malamu mama et Eunice Manga pe mama bonheur vraiment to bundana no etumba oyo bandeko la ngai Congo la biso ezali pasi pe mawa na kota na mo moke na likambo ya papa Frank Diongo kasolo bandeko ba yiki ba benga ki pe émission lokola balandaka mo ekomelaki ye papa pe ayaki koluka komi yanola na nzela ya ndeko la biso pe mosusu wazali bongo pe mopanzi sango alobi ete yesu ka kendaki bongo bazali komotambola ezali te pour lokelo koluka basola Kagame bazali kokelo koluka koyeba mabongisi nini oyo mwana mboka Félix Antoine Tshilombo ayebaki bongo komosola na bakagame bandeko langa tozana na bato to analyser mo moke kasi wele kozala peza émission spéciale epote la mole bandeko mosusu pe ba tomboli bongo ko pola ko soutenir papa la biso Frank Diongo ba bengi pe héros yango na lobi na chebiloka mungo na monoko kasi makambo wana to ko analyser yango pe mokolo mosusu to yeba est-ce que kokende kotuna ba accord ya mona mboka Félix Antoine Tshilombo oya sala kila Kagame il faut kokende Kigali est-ce que Kagame a ko répondre penza ba politicien congolais la lolenge oyo longobani pambate eloko ya zana ngo posana na zuite ya koyebisa bango ete ngai na Félix tolobaki boye to balobi bazokende kosenga maboko ou ezala ba peuple congolais nde balongola ye to bango moko bato basala kina ba accord ba ya kolongola ye vraiment to komekana ko sola latina ya likambo yango po ba congolais to miyeba nini penza ezali bongo komoleka na moto ya ba politique la biso soki ezali malamu bino ba téléspectateurs bokoyeba bongo na koyebisa biso soki ezali malamu te to kosola le solo yango biso na bino kasi to kena na ambassade ya République démocratique du Congo nini ezali bongo komoleka on a vu chacun ni ba chinois ni ba indiens ni ba zungu ba sidaf boa ba shaka ko taba 10 yote ni paka bo pa bo na bishaka
bandeko na ngai na banzi bilo moko botali wana ezali pe na mwa mboka moko songolo bisika wapi ambassade ya République démocratique du Congo ezali kasi bozali komona bato bazali koya koluka kozwa visa po bakota la mboka la biso bomoni baposo wana ezali bongo ba chinoise ezali bongo ba indien ezali bongo bato baike ya ba couleur ya ba pola bomoni ya lolenge na lolenge eloko nini o bango bazali ko wela visa ya Congo po baya la République démocratique du Congo bazali ko ya koluka nini bandeko la ngai to fungola miso oyo pe esengeli to sala lango analyse pesa to réfléchir ensemble po awa to analysaka ensemble to mobilisaka to conscientisaka to sala ka bongo éveil patriotique ezali esika o to ngolaka peuple congolais na bolema yango to zali koloba ete esengeli pe to sola yango malamu bato bayike oyo bazali ko kele koluka nini na kati ekolo ya biso bazali kozwa visa la biso po bakende wapi biso to yebi ete tango to kedaka na mikili na bango ezalaka bongo ba problème kasi tuluku ya bapo oyo etuluku ya bato oyo bazali tindikana bobela likambo etali visa ya kokota Congo nini ezali bongo na Congo nini oyo ebombami na sima makambo oyo eloko nini ezali koleka talati na pe bato bali ko fengola bongo Félix Antoine Tshilombo pambate na mboka la biso toli bongo na ba problème ya makasi oyo sengeli ete tobunde tumba oyo biso moko na Antoine na kimia te kasi tala lolenge ya bato bayike bekokotela biso na mboka oyo ezali likambo susu bandeko na ngai tokoye kontima yango te batata ba mama tofungola peza miso tolobi ba condoléances na président Martin Fayulu Madidi na komobungisa directeur Mwalimo penza ba condoléances ezali bongo komo tambola bato bayike bali bongo komo tinda mokanda Océan du Congo pe ezali bobele komo betambela pe kolela mwana mboka Mwalimo oyo azalaki bongo directeur ya cabinet ya président Martin Fayulu Madidi ya SID papa oyo azalaki penza molobeli tokotika te tokolela ye tokotia mafoto na ye azalaki pe moko azalaki ko encourager biso pe ala musala tozali na ye penza kolela ye pambate to solola kina ye lokola papa to solola kina ye lokola résistant to solola kina ye lokola ndeko to banaki pe komi pesa la pe ba mayele ya lolenge na lolenge pona kolinga kaka kobundela ekolo ya biso kasi bokaboni ya biso na ye to kabona nzoto kasi na molimo te pambate papa Mwalimo azalaki bongo na koliki ete Congo boye ekozwa bonsomi pe ya kobika yango tolobi tozali na ye bobele na molimo moko tozali bobele komo tambola na ye pambate ataki likona ye libanda te akufi bobele na kati etumba pe pene ya mwana mboka président Martin Fayulu Madidi pe na SID na yela la mukala bango oyo bamemaki yango pe na motema ya koloba ete Congo ebika malamu Congo ezo bonsomi na yango tolobi ba condoléances na libotali ya ye pe na parti politique boye pe na ba kongomani banso ba oyo bayebaki ye ba oyo bakolela lisusu pe bakosutuka bakoyeba teke Kondo Mwalimo asili komozongisa molimo na ye epai ya Nzakomba tika ete mayebisi maye ya lisango ya mawa ekomela bato banso bisika binso oyo ezwa mibilo bozanga te kobenga président Martin Fayulu Madidi po eta kufeli penza ya ye bobenga pe libota na ye tosala kaka ndenge tosala kaka tango tozwaka makambo ya pasi boye pambate na esika ya mawa nde toyebaka ba oyo balingaka biso. Merci encore une fois na bino banso penza boko benga biso na Côte d'Ivoire na Gabon na Cameroun na Tchad bato bakomi ko benga biso nzambe apambola bino tozali to ko bunde tumba bobele ya République démocratique du Congo pe libération. Merci la mama ya moto mojali assalamu alaikum na mama jawa pe la bamizima na biso bazali na South Africa na mboka ya Gilo Mpinga pe na Nelo Mpinga gi merveille kitoko pe papa la mama to ko bunde tumba tolobi Congo ezali ya biso esengi to bundela yango totalesaki bino soldat oyo na aéroport ayebaki bongo komo menacer moto ya bato mama ya bato bayiki balobaki tota la mama yango kabu ya pesa biso. Mais mon père qui s'est été à soit bêtier. Moi, si les états sont bêtés, bon.
Kaya. Abeta tete. On suka na on a bon comme ça mokonzango ya kuto aibe menga na kuta na prison. C'est comme ça qu'il a commencé à me tabasser. Parce qu'il m'a vraiment tapé même pendant 30 minutes. Nenga kuna kati sa j'ai vu que mitu ke bandoko le kambango je ba ko tout ngai. Na mona motamo bazaki na na kota na ni ona matali kwa na moto po na kima. Lui il a dit motano beto ma sa motara kimia kei. Alors il a continué à monika que je n'en pouvais plus avant de beto ngata ma makasi. Atindi kingai na bando senga pardon. Pardonne-moi. Pardon limbisa ngai. Alors il a pris son arme. Tant ando beto ngai na nenga si mon corps. Alors, donc, si on vers Yesqua Bizana, bon, on a sili ça. Alors, je ne sais pas si ma manœuvre, il y avait un autre pème qui était derrière. Maman, qu'est-ce que tu es en train de faire? Il a braqué comment GR1. Et c'est ça, tout un embêtant. Alors, la manœuvre, on attend, il y a Balouki. Il y a une voix qui m'a dit seulement, lève-toi, bats-toi pour ta vie. Même la dernière minute, bats-toi. Tu ne peux pas mourir comme un lâche. C'est alors que j'aurais pris courage. Je tenais debout. Comme il voulait pointer son arme, moi je sautais dans le arme. J'ai ligne en deux fois. Alors, et comme il est mon coup, c'est malgré ça, il a continué à se battre. Il a tiré balle bimi. Et moi j'avais seulement les fils avec moi. Et je l'entendais aussi dire que et une autre personne disait déjà c'est à côté de ça qui balle mon souffle déjà déjà c'est à côté de ça balle dans la chambre. Et quand j'entendais ça je me disais je ne pouvais pas lâcher l'arme sinon il pouvait encore Bansi bolandi pe boyoki azali bon komo sembola bomo loboko la yende ezali ya pasi azali komo la kisaete totika na kozwa bakuya kuya totika na lokota ka bato po ete azali ndeko ya moto likamona nde boli ko boma republiko soko zali na ndeko na azali mayele azali mabete sengela e bacha ene sikala to koboya te mais soko zali na ndeko azali bolole pona ni okolinga ka bacha esika bino bokasi ke mosala ya soldat nde azali mosala ya babolole tala ndenga la kisi mabe na yepamba te lobaka kala lingala po ete lingala nde ezali noko ya ba soldat soko moni bato bako lobaka kuna okoti na l'armée okokuta lingala oya solo poni babande ko lakisa bango yango po bayebi ete yango nde esengeli etambisa bayi police tope ba fabo ba biso kasi botala ya azali koloba la monoko nini azali kozongela biso la chabwala pona ko lakisa ete tala penché na ngai ya banze ete soko azali koloba la monoko wana o tata mokonzi mo ekolo alobaka yango nde okomi privilégié nde lelo okomi mutu malamu lolenge la moni bato lelo bazali ko finga Jakindala bazali koloba ete Jakindala abuki lokuta Jakindala alingaka ko kanisa Denise bande ko langai boyeba kama makambo bozo sale lelo be ko futa malabilo bino bo finga kabiso poto loba kaka bosolo mais boni yo mwana mwasi po ozali pembeni ya Félix Antoine Tshilombo ndo zui privilège ya ko dominer likola bato nyonso pona ko intimider bango maloba oyo Denise alobaki est-ce que maloba ne zaki malamu ya ko sambwisa Jakindala bilo boyebaki te ke Jakindala pa yebani Jakindala azali moto azali ko sambwisa Jakindala oyebi ke bombo ya Jakindala ese na valeur te pola nini tamu Jakindala ko leka liboso na bato bako chaimisa balobi bomoni wana basalaka ya koma deux fois pas la volonté na mais la volonté ya bato moko et puis aleka ki letando yeke pour la koloba ete ngai boko simba ngai te po ya na ngazali moto ya yambo ya aner noko na ngai tata na ngazali moto ya yambo ya aner bongo siko bato bazali na bande côté c'est que bato wala nde boko nyoko la bango bato bazali pembe la Félix était bato lande bilo boko nyoko la bango bato balobaka chiluba tende bato lande bilo boko nyoko la bango de tribalisme bilo bolibo memela biso na mboka na bitumba makaso bobuta bundaka ya koboma 44 multipartisme pona kozongisa biso tata moko mama moko bokonzi moko ekolo moko monoko moko bino boboya yango boye ko diviser siko bokomi ko finga Jakindala ke Denise alesa ka bato Denise azali monoko mabe Denise afinga ka bato Denise asepela ka na ba mama ya est ndenge ba viola ka bango Denise afinga bato ebele est-ce que bokonzi yango bozali ko protéger ndeko la bino azali masha mumeno tope bozali ko exposer. Pourquoi bolingi bo baby sande ko na bino moko o azali ko pesa bino bozui pas azali ko lesa bino fufu tango azali pene
ya tata mokonzi yeba makambo nini okosala yeba lolenge nini yokotambola yeba maloba nini yokoloba ko intimider mutu te soki poza ye lokota moko na tata mokonzi mo ekolo mais yeba pe kotambola lolenga malamu lokola yokoloba chabola na tata mokonzi mo ekolo aloboza masha mumeno ndo ozali obligé ya kobeta mutu lolenge soda o asalaki ndo ozali obligé ya koloba ke boyebi ngai te boko yebanga ba yeba yo yoza nani ba yeba ona Kongo osala nini ba yeba yo na Kongo po yoza nani intimidation de tolingi te tozali komo boya likambo oyo komeli biso na mboka likambo ya mabe ezali kosala pasi donc ato osaka kala lipapa ya la gomme mais soko osaka ka muluba cela veut dire epai na yo moto akoleka te non tribalisme na mboka na biso ezali te mwana mboka Félix Antoine Tshilombo azali président ya ba congolais azali président ya batu nyonso azali président ya bayiba politiko banso azali président ya moto moko te azali président ya Kabila moko te azali président ya bato banso mosala na ye ezali bongo komo batela bayiba kongomani pe koluka ba kongomani bazala malamu tala bisika oyo bino bosalisi ye mabe tala lelo oyo azali lisusu ata kona limemia pe bolingo te na bato oyo lobi babetelaki ye maboko tala lelo lolenge idepes ekomi ngbaku idepes ekomi bafwa bashala idepes ekomi lelo babetaki lobi bakangaki lobi babundeki pona nini kaka bino ba oyo boye bobebisi etumba ya Nkondo Tshisekedi wa Mulumba etumba oyo abundaki na bato boye lelo botindiki bango mosika po bino bokoma idepes rénové non. IDPS ya papa Etienne Tshisekedi, peu importe ma benaye, mais batouana de fallait que base à la récompenser. Bino bo sundoli bango, babundi base à retirer, base à lobi boye, lelo base wala ba ko kanga ba ko nyoko lo bango, lelo base ala ba ko beta bango, talandenge IDPS et lobi toko simba. Ti pouvoir wala po biso to salaki yango idepesa badi komo pomo la makambo oyo ezalaki cuisine interne le lonyo sebimi le banda bato baso bayebete mwana mboka Félix Antoine Tshilombo baswaki te bayebete tricherie oyo ba machine babandi ko boya na ba député babandi ko boya makambo nyonso ba ko profiter na sima ya makambo oyo bino bolingo sala Constant Mutamba po bosali politique ya kolinga kolongola ye poye aboye koyoka na bino alobi abundaka etumba ya resistance lokola zwi musala asala ta mwa muke malamu kolandisama ete mwana mboka Félix Antoine Tshilombo azwa ta point na côté la ye bino bolobi te yango bango pe batelemi balobi tikino bakopekisa ba député ba CGT lokola to simbi likambo wana tokotala na ndeko la biso Israël député oyo ya mayele oyo ya makasi oyo ya kotaki ngai tangu navani na sala analyse na ye bandeko langa na ye komona ete bongi bakanga ete azali moto azali mayele ebongi bazoe parce que batu na ye toni ni ya zwaki lolenge nini ya salaki étude na ye ya millier pona koyeba ete na kokota awa na kosala la kolia mbongo bakoyeba ngai te ezali moko ya langage ya kolakisa ete na kati ya République démocratique du Congo rien ne va bakoki ko infiltrer bango à tout moment parce que batu nyonso wana bazali batu te bazali bato balingi Congo te bazali bato bazali ko veiller pour la bango boko alors il faut ko benga yende ko yeba maele na ye ko yeba lolenge nini ya salaki azwaki baton nini il est jeune parce que ti akoti batu ba reconnaître yete bazali ko benga ye homologue collègue akoti bazali ko pesa na bambote pe azwi mbongo alors na tawala nde siko il faut boyeba ke Parlement la biso une infiltration moko kosakalate. Cela veut dire jusqu'au sommet de l'État infiltration République démocratique du Congo ezali infiltré. Boyeba ete Congo abiso tala yango wana. Alors ngai pa la ko sabilo bokanga ete bo mekala loko tuna epe bozo mayelo ezala mutuna ye. Et pour la monde de Israël alaxima ba photo la epa zala ki pembeni ya Félix. Alors eloko ngala sa komituna. Pourquoi batu ya Félix bazali ko fingisa Félix lolenge o. Pourquoi batunyo so baza pembe la Félix bazali kozala penza malamu te ezali problème nini yé pas l'accès ba photo la ninga kanga ki la Félix azali kolakisa cela veut dire mbala boko à répondre bino ezali pas paiement kabuya long puissant
na banzi ezalaki na le 24 ntango mwana mboka président de la République Félix Antoine Tshilombo akendaki bongo na Kisangani botano Allemagne d'Afrique. Ah bah pite. Derrière sécurité. 5 mètres. 5 mètres. Machine na Yesu. ezopesa pasi pe ma bandeko na ngai tozali kozongisa bilo ba vidéo o po boye ba ete Congo la biso ya sérieux problème. Congo eza na pasi nazali kosukisa nga na awa pola ko yebisa bino ete Congo o soki totiki yango boye bandeko lange koza malamu te. Congo o soki tolobi totika yango etambola lolengo ezotambola boye nazo yebisa bino ete Congo eza malamu te. Bandeko na ngai bato bazoko kufa la Est la République démocratique du Congo. Mwana mboka Félix Antoine Tshilombo akolo biloko te. De Félix Antoine Tshilombo aza mutu ya ba sentiment, aza mutu oyo ya ba spectacle. Donc ye azo sala te que là ça la vraiment mutu oyo ke garant de la nation, azala garant de la nation. Azo sala te azala mutu oyo ke na yo que la peuple oyo mawa. Mais pour na azo sala ba spectacle moko boye. Donc mwana oyo akufi lokola babelelaki ye Alexandre abimisi misolo ebele apesi mama na ye moko pe auti suko kufa na mai kakao bilo pe bolela te mais ba bazolela la moni Félix a occupé te mais et tout le coup ya batu plus de 57 millions de Congolais o bakufi Félix a kipate Félix a saka la ba voyage mais ce pe ba auti ko dindela masuwa ala laki Félix elobeli e lokote de Félix a solinga ba biloko o asalo kwa ba jibe lokola ba wera que akele ko sunga mutu moko be cri d'alarme mais pas pour sauver pays o ko yebi ke tango zo sala bonde peuple ko yinayo tango ko sala bonde peuple comme ko kele ko lukela o makambo po longwa le bonga wana zo mériter amote parce que papa ya bana ebele boye sengela sunga bana esengeli asunga esengeli atala pays na ye lolenge ni ezo kende mais lokola yebi la yeba deal basala lokola yebi ke fa teka la mboka bato bomoni ya mindele oyo ba pakistanais o ba polonais soki ba nani tout wana bokoyoka ba bakoti la Congo et lokola biso sko to comme étouffé to comme kokima mboka na biso nde tozobeta développer poto ke la mboka ba pa échange de osala ya mwana tango baza ko éliminer 2 millions de Congolais batindi 2 millions des étrangers bakota a po ba envahir mboka na biso. Est-ce que l'ambassade à Congo peut passer bateau au visa dans moment où il faut qu'on ait la frontière parce que notre pays est envahi, notre pays est occupé, mais t'as la bango. Bah il faut le Congo est là pas si beau. Congo toi là l'hôtel qui était maïté biso moko toko le lanzala. Boy tout le quoi bateau bazoya ko salane. Ko iba. Bah bisi bango bo kende kule pa ba belolé là bo s'enrichir. Bazali ko ya ko iba, bazali ko ya ko luka bisolo, bazali ko ya po ba koma bateau ya misolo. Mais biso moko tozala kababola eza kopesa pasi yango tozali ko interpeller conscience ya ba compatriotes et non ba ventriotes tozali ko interpeller bandeko la biso botala bandeko la biso na kati ya bokono nini ezali ko komela ba kabelo ministre santé père tozolela mabe makasi ya boye biso bato oyo tozobela oyo tozana virus tozana virus photo mais le lenge toza a boye toza bien place toza salité yotala yaka kusana tozobela force mais toza sur na kata salité voilà kata salité to kufa ah boye c'est ça madame Tongo qui sont dans ma vie quasiment te parce que c'est quelque chose c'était quoi donc on peut mater solo salité awa ndenge eza boye
toye pour que époque c'est si la main koto toye kuta sous salité typhoïde ya waboye oza na toilette ça kosuba te ya kosumba te koto ba toilette c'est ça salité tala biso ba tomber la bena époque pena tala place tosuba tala solo tala salité karo suki awa ka awa nyonso boye salité toke ta ba toilette na bango ba toilette tala place matike biso toke na suba dans la place parce que nous sommes dans Souba, on peut éviter sur les animaux dans Souba. On peut éviter de mettre en touche bien d'engagement. De mettre en touche bien d'engagement. Biso va tomber les porcs. Oh, les porcs, ça va passer biso les deux sous aux antifoïdes. Ah ouais, aux antifoïdes. Dans la moto, on peut goto boui. On déplace tout ça à la toilette. Dans la place tout ça à la toilette. Dans la place tout ça à la toilette. Dans la dégrade solo, Tala PVC wana déplace boye place maram to boa kaka wana boye tala degré tala papa ne toujours yaka na solo ministre de la santé solo awa la machine à quartier 3 na Sosimex na centre la machine à quartier 3 na Sosimex awa boye toza na état bien té tozo vanda na état bien té tozo vanda na état bien té courant kote ezalaka te kote oboye ezalaka te batieka courant lelo boye mwa groupe batiango boye kote courant ezalaka nango te batupelisi mwa groupe po bamoni mwa chef moko aye wana banini nde boye batie carburant na ndenge moko boye ya boye kote boye tolalaka molili chaque jour tala salité nde toza na kati ya salité ministre ya santé talela biso likambo papa talela biso likambo ministre ya santé talela biso oyo nyonso boye bamasuba po toilette eza te aération même eza te mopepepe eza te toza na kati ya chaleur mopepe eza te tozaka béton sur béton mopepe eza te mulunge mopepe eza te tokoka te na banzi bilo moko bolandi pe na silisila nga kabuya la baza kobosala te kotia video ya Laurent Sokoko bato ya boso bolandi bango bakodinisa bino linga na libolo nde bato basali koya koboma mboka na biso nde bato basali koya pene ya biso bato toala pasi olandi ya Laurent Sokoko kabelo mwa $10,000 tala musala oya salaka aza twa kapi mbwaka azali ya sali boye aye asali boye donc azali moto mabe azali ko dénoncer moto oyo soka ye epala bino bato boso bunda komba ya solobo benga na ye pembe na bino parce que baza ba infiltrer oyo ba ya ko infiltrer Congo baza batu mabe na dimension moko boko ko ndimate aya agrimacer bino bato bele ba pesi maboko mais voilà tala suka nango eloko oyo aye kosala na bakongo mali o bandimelaki yango boni chaîne eza chaîne na bino yanga ko bala bele bosolo bo s'abonner massivement Achille Mavena molonga elo mirai Mavena mboka yanga mokonzi na Angleterre na yanga ko yebisa na bino lobi ete bondi makabindi melate bo s'abonner na chaîne na bino c'est adi Congo boyo kaka yango bo tchaba vie bo like l'émission poto kende la bino na soulèvement populaire biso tolingi soulèvement mais poto zo soulèvement yango esingeli biso na bino to sombiti na makanisi sika moko poto bondela ekolo Congo na oki bandeko musu bazolo ba réaction ya Martin Fayulu Madidi na maloba o mwana mboka Félix Antoine Tshilombo maloba kila kisangani na tina ete ya kosenza mobeko lokonzi Martin Fayulu lobite abandeko langa bolinga Martin Fayulu Madidi lelo la monyo de bilono se boyebi ke moto oyo akoye ko telema aloba il faisait la carte Martin Fayulu Madidi mais tango aloba na bilo makampo pourquoi bondi marate maman c'est à présent lobine et akufeli directeur nae akufeli ki militant nae oyebi ke na régime oyo ya mwana mboka Félix Antoine Tshilombo akufeli bato ebele zo sala epasse ba soldat na ya makasi alors na choko bazana ya okele ko sambaka nanu ebembe ya manzanza ebimite siko bazuli susu ya kafumba oyo kweli bango siko eloko nini akoyeko lobala moment oyo parce que procès zana il fallait basi yango bakata yango bakunda Jerez
azona mwa kimia azala matanga ya militant na ye ya mwana ye azwi lisusu ya ndeko na ye directeur na ye. Qu'est-ce que vous voulez que Martin Fayulu m'a dit d'atelema loba ta bino boloba poto bundala bino to loba ki to cha Martin Fayulu à l'écart parce que bino bolobi aza traître bolobi ye aza boye alia Kamboka Félix sikoyo ape mananu azui pe ba makambu to soutenir de ba makambu azala ngo ko pese ba condoléances mais pona soulèvement pona côté le mela makambu oya ko senza bobe ko likonzi bino peuple bozo yango parce que zo concerné pe bino pour la bosaka sembla tant bozo yeba que nous avons qu'un seul homme oya tikali za Martin Fayulu m'a dit oh tozana ye poto bané to bundela pourquoi bozo lingate mais bo sala pe oboko ko sala boza ko sala te alors bolingaka nini Moulaï te, mokuse te, modene te, moke te, pembe te, moindo te, finalement, bolingaka nini. Le collaboye bite loko bosa la koposa, ndebo saboni na chaîne de Libération, et ko tali sabino, et loko nini, o esengeli bosala, po boswa, bonsomi boabino. Et ko banda ko zongi se la kabino, makani se nabino, o bo bungi sita moulaï, bo koti la ba fitilité, bo koti la lolenge ya nyamu ya moibi, ya koluka ba pesa kabino, mo amisolo po ete boliaka, oh misolo o esengeli bolia yango na lolenge ya malamu esengeli bobunda etumba lelo to koyiko kele koluka Kagame te po ete boyoka maloba ya lolenge na lolenge eloko esengeli ya kosala ezali nini ezali ya kotelemisa bayiba Kongomani babunda contre les Rwanda to kele kotuna ete eloko li bosala kila Félix a déjà commis une erreur grave que tout le monde le sait. Maintenant, le la commettre erreur wana. Bino boko keleso ko tuna bato asala kila bango erreur o babomi plus de 57 millions de Congolais et puis le lo baso continuer ko bomana ko violer bo ke le ko tuna e dil ni bosala kila ndeko la biso non. Balobi muto asali mabe. Batala kayete muto asala faute yonde muto zotala muto asali mabe et puis osolo belo côté. Yango moni chaîne na bino elobaka pour la kotali sabino mabe na pole la yango po ete bozo bosomi na yango. Mwana mboka Félix Antoine Tshilombo bazali sur le côté parce qu'on suppose que ça sali mabe azo ba congolais bazo kufa la sous pouvoir na ye mabe no sezo sala maya azali wana azali na ye ko kipete azali ko sala le côté. Siko bino obokotoli bokeli sou ko tune nemi na bino o aboma bala na bino o aboma bandeko na bino po bokele ko tune eke elikamba ngo nini o bino boyoka na kinaye obie bino moko boya ko zoye obie biso to bengana ye. Voilà. La place wana makambala mpeze zalité na awande to souci. Merci na Kabouya l'homme puissant, on échange pas l'équipe qui gagne. Merci na Pape Dieu, directeur recherche stratégique et pour la ninité jusqu'à Ama le number 1 à Océan de la presse congolaise Lik Makanaki prisonnier de Jésus. Que Dieu vous bénisse et vous a tellement pensé belé et personnel mais sans mokonzi. Pareil avec monsieur Babiso, to bundele kolo abiso na bo solo na bondokité na maele mabete kasina lisanga na bolingo ya nzambe tata mokele ndebiso la bino tokozwa bonsomi la patrie ou la mort nous vaincrons papa Alfred na mama Clarisse na mboka lipasa la ino ya se anti-life pe joli qui est à Canada la patrie ou la mort nous vaincrons la peur doit quitter nos esprits. Bye. Son Excellence Monsieur le Président de la République démocratique du Congo Antoine Tshilombo Tshisekedi. Monsieur le Président, après avoir causé un entretien téléphonique avec son Excellence, Monsieur l'ambassadeur culturel de la République démocratique du Congo, Kofi Olomide, naye et puis nanzela naye et pas nayo monsieur le président ya ko présenter ba excuse nangai et pas nayo monsieur le président oyo nyonso na lobaki ba propos nyonso na lobaki na réseaux sociaux son excellence monsieur le président naye ko senga yo bolimbisi ba contact nyonso na zoaki ya malamu comme ya mabe na ye pa na yo monsieur le président kosenga yo bolimbisi limbisanga monsieur le président nazali mwana na yo nazali leki na yo monsieur le président otikala jamais koboya koyamba ngai mokolo moko na téléphone monsieur le président ezala na 3h du matin obandaki koyamba ngai
ezala na 2h du matin ebobande koyamba ngai minuit 23h 20h 19h 15h 14h 12h monsieur le président obande koyamba ngai na telefone monsieur le président na nzela ya ambassadeur Kofi Olomide ambassadeur culturel de la République démocratique du Congo na nzela na ye moi étant qu'entrepreneur étant que mécène moi je suis apolitique monsieur le président na ye pa na yo na fukami epa na yo limbisa ngai nasengi bolimbisi monsieur le président nakoki korepete lisusu bapropos wana jamais na niveau ya baréseaux sociaux tous ces consorts na ye pa na yo monsieur le président olimbisa ngai monsieur le président merci beaucoup monsieur le président na kombo ya tata nzambe na kombo ya Jésus Christ fils de Dieu et monsieur le président nazali bantu lokola yo nazali chrétien lokola yo olimbisa ngai au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci beaucoup, monsieur le président.